Bonjour bandeko, bonjour ou bonsoir, ça dépend na bisika bozali. Lelo na ili susu liboso na bino comme d'habitude, poto solo la sujet à sika, sujet oyo tobengi la consommation du sel. Sujet oyo tozoloba na lingala utilisation ya mungwa. Pourquoi na ye poto solo la pona likambo ya mungwa, puisque mungwa eza eloko oyo biso nyonso tu toyebi, mungwa to utiliser kango na ba cuisine na biso, mungwa soki okoki kolia na restaurant to trouvaka yango pe mungwa de table, sel de table, mungwa ezali tango ozosala ba course na ba magasin biloko to sombaka ba alimentation na biso, mungwa eza na kati. Donc pourquoi est intéressant, pourquoi na ya kolobela bino mungwa? Donc mungwa eza malamu tango ozoko utiliser yango, mais mungwa eza pe mabe tango ozoko dépasser ba quantité na yango. Donc, tant que tozolobela mungwa, tozolobela sodium, donc du sel. Quand on parle du sel, on trouve du sodium dedans. Donc, eza très important ya koyeba, puisque santé na yo eza très important de konangai, puisque batu mususu bazotika mokili oyo, pona cause ya négligence ya santé na bango, ou soit baza na bango baza intéressé te po baza la bonne santé, ou soit ba dégâts elekaki tellement mingi et comme trop tard pour soigner santé na bango. Donc ce que olingi santé na onde konangai okosala attention ne loko oyo to bengi la consommation du sel. Consommation du sel na table na yo, consommation du sel partout ozali libando zokolia foko yeba consommation du sel tango eleki ezalaka mabe. Tango zoko dépasser ba quantité ya mungwa et que esalaka mabe na nzoto ememaka ba problème neti ba problème ya hypertension, tango ozolekisa ba dégâts ya mungwa ememaka ba problème ya udem biso nyonso tu toyebi neti bato oyo mosusu omonaka ke nzoto eza tellement mal formé, omona ebakata ya mupende, ebakata ya liboko, ebakata ya elongi, nyonso to wana eza ba liquide na kati ya nzoto, mosusu pe ba cause na yango ezalaka trop de consommation du sel. Donc tango ozolekisa ba quantité ya mungwa ebele ememaka ba dégâts. Mungwa eza très important na nzoto na yo, puisque mungwa ezomema tango ozoko utiliser yango normalement na ba quantité normale, ezomema transport ya humidité na nzoto. Tango ozoko utiliser ba quantité normale ya mungwa ezo aide yo pona bo pikiliki ya muscle. Mais tango ozoko dépasser ozoko kolia yango ebele wana nde siko kozala na ba problème ya santé neti ba hypertension ndenge na uti koloba, nzoto etondi ba mai neti bato mosusu omona otali pena nzoto lobi en tout cas oyo eza ba dégâts, faut osala quelque chose. Donc nazolobela na ndenge ya mabete, nazoloba ke puisque naza vraiment na souci ke ozala na santé, puisque sans santé eza mawa trop, sans santé eza nzela lilita, sans santé eza ba dégâts ebele, sans santé okozala na ba stress ebele, sans santé okopasser vie na yo quotidienne malamu te, puisque oza na problème à santé. Donc selon étude de la santé mondiale, esengi biso recommandé biso to utiliser entre 2 à 5 grammes ya mungwa. Donc entre 2 et 5 grammes du sel, pas plus, puisque tant on dépasse plus wana eza ba dégâts ya santé. Neti bato o ba consomaka ba mungwa ba sel à partir ya 10-12 grammes par jour, wana eza mabende konanga. Soki osalaka ba niveau wana oza na système à utiliser ba mungwa ebele, oyebi yo moko eloko nini ekoyela yo sima. En tout cas pona ko éviter komema ba dégâts na santé pona utilisation si consommation ya sel ndeko na ngai oyebi eloko nini ya kosala. Neti biso ba congolais cuisine na biso jamais kozanga mungwa. Ngasi na kenda na restaurant na commander Thomson. Donc tango bayelinga Thomson na goûter Thomson na belaki tellement mungwa elekaki, et puis na comprendre te est-ce que bato yango bazolamba biloko, est-ce que bagutaka te. Donc mungwa elekaki tellement na Thomson, donc na goût ya Thomson ezalaki te, na appétit ya Thomson ezalaki te, donc eza malamu te.
tant ozoko sala cuisine il faut ko gutaka ba quantité ya mungwa eza très important ba makayabu na biso pe ya ba congolais toliaka eza na mungwa ebele bandeko na ngai bato mosusu balinga mungwa eza mabe te eza malamu mais utiliser mungwa selon ba recommandation ya santé mondiale 2 à 5 grammes pas plus. Donc tango zoko lamba makayabu na yo tia makayabu na mai mais kaka tango tango okoma na goût ya o eza normal les porter au santé alors utiliser makayabu na yo makayabu na biso ba biloko na biso cuisine na biso ba congolais eleka ba mungwa bato mosusu omona sa mungwa aza stressé sa mungwa aza heureuse te sa mungwa aza bien te tandis que tango ozokolekisa ba mungwa ememaka ba dégâts na nzoto. Donc bandeko na nga j'espère que mutu nyonso to alandi lite ya oyo nasengi bino bosalela yango puisque bamisusu bazo ko rendre compte te bamaladi mosusu eyelaka biso na nzoto eutaka wapi soki ozoko contrôler nutrition na yo ozolia balima zen ozo respecter ozotanga baetikete ntango ozosomba biloko na magasin etango ozokende olia na restaurant ozoyeba eloko nini ozolia ekozala bien ndeko na nga mpo na santé puisque soki oza na besoin santé te mais somba seke okende na yo. Voilà, c'est comme ça. Ngai na voté santé. Ngai côté santé mawatro na tingami na santé na rovanda na santé. Donc ata Bible écoute yango mo pe lobi to kende tina ba age ba santa donc ngai lelo te don na tingami na santé. Yango na ndeko na ngai eloko na yaki poto solola to beta c'était sur santé, c'était sur si consommation du sel ya mungwa puisque tango eleke belé e bomaka e memaka ba dégâts et déclenche la qualité de vie ya mutu. En tout cas, j'espère que boyoki, bokosalela yango, nasengi bino lisusu, vraiment bo like, ba like eza muke bandeko na ngai, bo abonner massivement, po musalo nazo sala eza po na bino, bo partager vraiment ba vidéo na batu nyonso to bayeba ke tozali, po musala na biso etambola. Malamu ekende liboso. En tout cas, na lingi bino mingi, je vous porte toujours dans mon cœur. Bozala malamu na souhaite bino santé elamu bopikiliki bwanzoto et attention avec la si consommation du sel. Merci.